Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, naeli sulvo sonabino. Kobakisaka ka un de plus mokolo kotia katinanga ni nanga kina loba mukwa lelo. Lelo na olobela kaka likambo yo tolobaka esengeli kosimba esumasia. Simba esumasia lolenge nini? Ezali na bandeko yo baebaka kosimba esumasia. Eza na ba o batushaka ye, eya na ba oyo basimbaka ya solo esumasia. Ndeko nango kosimba esumasia lolenge nini? Ya solo to yamba ye, to ndimela ye, to tolobi te, to zlalaka ne to lamukaka na ye. Soko tuni ndeko nango kwa te, ndeko nanga antuka nga na ndimela nanga esumasia. Ya solo to ndimela ye. Na communauté na biso, na bandeko nangai, ndenge tokutanaka na mangomba, na ba séminaire, na ba activité nyoso. Oeza kotailo banzambo komona solo, tozo talisa bolingo ya bonzambe. Kasi na bolingo bonzambo biso totalisaka tokoyemba tokokumisa tokosanzola kasi tosimbaka pe Yesu Masiya. Motuna nanga na koma kotuna nyoso tosalaka tosimbaka ye tosimbaka penza ke Yesu Masiya yoki kalobi te e ana batu basimbi ngai ndeko nanga soza parmi abato yo bosimbaka Yesu Masiya pe Yesu Masiya lobi ya solo eza na batu basimbi ngai kumisa nzambe adoreye lobete osili kozwa ya motuya kasi na ba oyo nanu ba comprena te lolenga kosimba Yesu Masiya yango na lobaki te nzambo toza kondimela yesu tozali kondimela to memela teorite ndeko nanga teorie ezali ke tokoyoka metoka kosala eloko te kasi pratique ezali koko simba Yesu Masiya otali ososolo bia solo na likambo nazalaka nango na moni changement na lolenge nazaka muta lokuta na moni lokuta nanga elongwa lolenge nazalaka moyibi na moni ki moyibi nanga esili na lolenge nazaka muta ko détruire bato na moni na détruisaka nanga su batu te donc na moni changement ya solo na simbi Yesu Masiya ndeko nanga kosimba Yesu Masiya ezali changement na kati na bomoi na biso soko moni mutu alobi na Yesu Masiya kasi na bomoi na ye eloko moko ebongwana te eloko moko ekolakisa elembo ya Yesu te ndeko nanga ata kotatola na monoko neke azali na nzambe antuka ndeko na ngai tuna ndeko na yo tuna ndeko na yo eske solo osimba Yesu Masiya lolenge nini na bomoi na yo okoloba ozali na Yesu mena kotala bomoi na yo oza kaka moyibi oza muta milangwa oza moto na lokuta oza moto na ekobo kasi Yesu Masiya ngo simbela ye bisika nini po onyoso asimba Yesu Masiya asila kozwa changement na bomoi na ye ndeko na so toke na makomi na nzambe makomi na nzambe eza koloba na biso soki toke na Luc 8:45 eza koloba na biso Jésus demanda qui m'a touché et tout nia de l'avoir fait et Pierre dit Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Jésus dit quelqu'un m'a touché car j'ai senti une force sortie de moi. Ndeko nanga liloba na nzambe ezali juste net. Yango na koloba Yesu Masiya oyo yoza komema. Yesu Masiya oyo ndimela. Yesu Masiya oloba te azali ya yo. Talisa biso. Osimba Yesu Masiya. Po Yesu Masiya za koloba qui m'a touché. Touché Yesu Masiya ndeko na ngai. Ezali teke ndenge toko na koloba te na simbi Biblia naza kokende lingomba naza na groupe intercession na groupe adoration na groupe ekodim naza pasteur na mama naza mama évangéliste na koyaka liboso na bino biyango elobi teke na simbi Yesu Masiya kosimba Yesu Masiya ezali kosimba nguya na ye kosimba Yesu Masiya ozali kotambola na kati na nguya na ye yango na lobi ete Yesu Masiya lobi qui m'a touché moi so asimba Yesu Masiya ayebaka Yesu Masiya te po abande koluka amona minganga nyoso po ete pasi ezalaki na nzoto na ye esila akoma na kimia o mwasi nyoso alukaza na kimia ba mama bayebi en tout cas ezalaka pasi
ke nayebi na mikolo na nga oyo nazangi kimia naza mal à l'aise na otungisama me mama oyo alobi pendant 12 ans ta ya pasi tala ta ya souffrance ndeko na nga yoko koza peut-être eza 10 à 20 à 5 à une année okolela pasi moko esimbi bomoi na yo okotuna nzambe likambo ekosila mokolo nini nzambe nani akokokangola nga nzambe nani akolongola bonioko na bomoi na ngai oluka nzela nyonso lobiko eza te olela na nzela nyonso eyano ezali te otuna bato nyonso lobiko ezali te osimba Yesu Masiya je ezalaki kati na yo ekatana ndeko na ngai hémorragie eza kaka teke oyo tokobenge hémorragie te ekokozala lokuta ya moyibi ya kindumba ya kosala bato mabe ya soloka ya makambo ebele ya sorcellerie ya envoûtement de mpo na yo so nano osali bato mabe te nano ozwi kimia na bomoi no te soki nanu yo obebisi te nano ozwi esengo te soki yo nano opanzi nanu bato te nano ozwi esengo te ndeko na nga hémorragie ya mabe ezalaka kati na yo osi osimba Yesu Masiya olobi te naza na posa natika na posa natika mabe me nazwe balolenge na kotika mabe te na posa nakoma penza na Yesu Masiya me nazwe bandenge na kosimba Yesu Masiya te ndeko na nga simba Yesu Masiya ta na mokongo soki na fasi na ye okoyoka ye soni po balobi mwasi oyo azalaki na kati na foule ndeko na makomi na Nzambe eza koloba na biso atraversaki autaki de l'autre côté epa akendaka po akende kobikisa mboko oyo etondisamaka na milimo na kufa alo na retour na Yesu Masiya bazelaki pe ye moto nyonso ayaki na fardo na ye mutu nyonso aza koluka asolola na ye moto nyonso aza koluka amona ye moto nyonso aza koluka ete Yesu Masiya asimba pe ye mwasi alukaki te Yesu Masiya amona ye mwasi alukaki te asolola na Yesu Masiya alobaki soki kaka nasimbi songe elamba na ye ndeko na nga tala kondima oyo kozanga biso lelo tala kondima oyo lelo tokoyeba lisusu te nzambe nini oyo tokondimela ndeko na nga soki atikaka nkembo na ye akiti na mokili oyo alati nzoto na masumu po ete lelo yo na nga tobelele tozwa biyano ndeko na nga aza capable asala posa motema na yo me loko nalobaki eloko ekoampeshe biso mabe na biso alopo asala posa motema no ndeko na ngai simba Yesu Masiya kosimbe na kati na bosoto te me lokola yebaki aza moto na mbindo aza moto na bosoto aza moto azali na nguya moko te aza mutu moko takokoza na katikati na batu te po ete na epoko wana soza na eta bongo okokozala katikati ya batu te oza moto ya bosoto oza moto ya mbindo mwasi yango aki kosimba Yesu Masiya na nsima alobi te na posa mona nga te na posa na pusa na pembe na ite nga na fofile na nga kaka na simba kaka songe elamba na ye tangu susoki na simba yango na kozwa lobiko ndeko na nga tala kondima mwasi akendaka nango ndeko na nga lelo ekoma pasi tala ba négativité na tokomitia liboso tala ba jugement tokomitia liboso tala ba blocage tokomitia liboso pona nini kondima ezali te me tokoyoka makolo komi na Nzambe tokoyoka liloba na Nzambe butumwe tokokendaka mangomba tokokendaka ba séminaire tokopusanaka na liloba neme na pratique tokokosalela yango te ndeko na nga ni oyo elekaki na katikati wana ezalaki Yesu Masiya azotambola na puissance ya bonzambe mwasi wana azali kotambola kati na bakondamnation ndeko na nga molili na mwinde ekoabitaka te molili na mwinde evandaka esika moko te yango tomonaka bato bana bonzambe soki bato mabe bakomi basiportaka bango te basiportaka bango te ndeko na nga soko tondisami na bonzambe yeba soko oza kokende bisika bato bayebi nzambe te ndeko na nga otiaka bango mal à l'aise otroublaka situation na bango nyonso obebisaka makambo parce que présence na yo eza konéantir nyonso alors Yesu Masiya na nguya nyonso aki kotambola na yango
mwasi oyo lolenge atondisamaki na mbindo, na bosoto, na makambo nyonso ya mabe ezalaki na nzoto na ye. Oyo minganga bazwaki solution te, oyo bato na mokili bazwaki solution te, oyo asalaki nyonso po ete azwa lobiko, atikale kozwa lobiko te. Alors mwasi wana bandi kotambola mpe kati na kufa. Santu ya bonzambe na gloire ya bonzambe ayaki asimbi. Tango asimbi ndeko na nga bo bayebi kura eza lokola Yesu Masi a sentir eya na mabe moko esimbi ye. Mais tellement que bo santu na ye eneantisaka mabe nyonso, alo bo santu ne kotaki kati na mwasi wana pe eneutralisaki mabe nyonso. Yesu Masi alobi na santi nguya moko ebimi kati na nga. Ndeko na nga Yesu Masi mwasi wana tango asimbi ye, mwasi wana tango asimbi Yesu Masiya eya na puissance ya bonzambe elongwaki mpona okende koneutralize milimo nyonso na kufa elataki mwasi wana. Alo yango Yesu Masi alobaki na santi force moko ebimi kati na nga. Oyo mingi ndeko na nga force ebimi kati na bonzambe oyo kende kokota kati na mwasi wana directement mwasi wana azwaki guérison. Makomi elobi na biso akangolaki moto atondisamaki na milimo mabe, Yesu Masi adeklaraki teke force ebimi kati na ye. Abikisaki bato akangolaki, mesika moko takende kodeklare ke eya na force moko ebimi kati na nga. Mais Yesu Masi alobi na makomi na ye, alobi mais Jésus dit quelqu'un m'a touché, j'ai senti une force était sortie de moi. J'ai senti une force est sortie de moi. Ndeko nanga Yesu Masiya ezalaki lokola bonsambe na endambu ebimaki ekoti kati na mwasi wana. Natina nini ndeko nanga? Parce que mwasi wana azalaki deja moto akokufa, aki kotambola na liwa, abande kotambola na kufa, abande kotambola na bomoto te, azalaki bobele moto azangi bomoi. Yango moto takokai kokangola ye, moto takokai kobikisa ye, moto takokai kopesa ye bomoi. Me tango aye kosimba lobi Yesu Masi aki kokangola bakangami, aki kokangola bakufi, aki kopesa bomoi na ba oyo basili kokangama. Ndeko nanga mwasi wana azalaki mokufi. Bonzambe Yesu Masi nguye bime kati na ye pe kote kati na mwasi wana zo elobiko. Ye ndeko nanga yo muto ntimela Yesu Masiya, yo muto za kati na Yesu Masiya. Ndeko nanga luka osimba Yesu atana mukongo. Ndeko nanga soki mwasi ozaki lobiko asimba ki Yesu Masiya, yo pe simba oyebi lolenge akosimbela ye, oyebi lolenge akosimbele ndeko nanga. Mwasi amonaki folte na mabe na ye, na mbindo na ye, na bosoto na ye, akote katikati na bato ebele baki kosimba Yesu Masiya. Eza lolenge biso tozali alelo ndeko nanga. Ebele toko kendeke mangomba, ebele toko luka nzambe, ebele toko kendeke dimanche mikolo nyonso internet etondi. Toko luka nzambe, toko confesse Yesu, toko témoigner Yesu tango nyonso. Oko leka na mini 23h, 1h, 3h, 4h, 5h liloba na nzambe na iloba na nzambe. Me nzambe wana biso toko belela kabutu moi. Lolenge fulu wane badai kolanda ye, bango nyonso bayaki. Est-ce que tozo simba pe Yesu Masiya? Na nyonso toko sala tozo simba ye, azo santi ke na kati na bonzambe na ye eza na nguya o eza kokita butu moi po ekangola biso na bapasi. Aza koyeba ke ndenge Yesu Masiya aza kovanda, ako santi ke nguya ezo kita. Molimo Santo azo matisa butu moi ba requête ke na uti ko sala musala boy, na uti ko kangola boy, na uti ko sala boy. Est-ce que Molimo Santo akomemaka ba message ya lolengo wana? To Molimo Santo azozonga tango azozala kaka attriste? Est-ce que soki avai na kiti nde na bokonzi akomona pe ake ya solo likambo oyo eya na nguya moko ebimi kati na nga po eya na mutu moko aza koinvoke nga mpo nakokisa posa na ye? To nde na vandi boye avandi na kembo na ye akomona
balosambo na biso ndenge komata. Est-ce que na ba puissance ezobima kati na ye oya ya kopesa biso lobiko to kaka na kati ya foule to kolanda kana biso kaka toke gauche toke droite lelo to na retraite biso wana lelo to na séminaire biso wana lelo to na convention biso wana lelo to kuta na ba mama poto partager liloba na Nzambe biso wana foule to kolanda ye. Mais est-ce que toko simba ye mamo po apusa ne pa Yesu Masia? C'est sira yoka kisango. Yesu Masia azo bikisa, azo kangola, azo sekwisa, azo pesa bomoi. Mwaso ba ibisi biso nini? Amona ki nyoso, amona ki minganga, a dépensa ki presque nyoso oya ye, matika la kozwa lobiko te. Tesi mwaso na lobaki na suki awa. Na kozela kaka liwana nga pona Yesu ne loko na kosala te. Na sali o isengeli na sala. O nyoso bakoka kolakisanga na sali. Me na tikali kozwe note. Me tango ayokaki Yesu Masia aza kokangola aza kobikisa mwaso alobaki nini? Atana mbindo nanga, atana bosoto nanga, atana mabe nanga, nazali dine te ya kokota katikati ya bato paske na adea po mwaso na imoko amikondanaki ne deja. Mwaso na imoko abadeko ba deja ki soki kutu bato bayebi ki aza katikati ya bato wana bakokondane ye. Bakoloba yo ekosala nini awa? Balobi nini? Katikati ya foule mwaso na kende kosimba kaka songe lamba. Ndeko nanga ezotalisa biso ke mwaso na ayaki na kondima oyo Yesu Masia asenga kabiso. Ayaki na kondima oyo balobi c'est par ta foi que tu es guéri. C'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a rendu la vie. O Yesu Masia azela kakati na biso. Ngana kokende église me kondimeza nango kati na ngate. Na okende kaka po bayebike mama José na kenda kalingomba. Na ana likambo abite ndeko nanga mokile lobi eza impossible. Me kati nozoyebake eza possible. Mais ce possible wana oza koyoka kati na yo. Ndeko nanga osimbi yango po mwasi oyo akendeki na kolobete na keka kana simba ta songe elamba na ye. Na nzela kosimba songe elamba na ye na kozwa lobiko. Pe kondima na ye ebikisaki ye. Salobi eyana puissance moko ebimi kati nanga. Ba disiba bi maître eyana bato ebele ba entouré baza kotindika au gauche et droite. Ndeni tokoyeba ke yana puissance moko ebimi kati na yo. Nine bimaki kati na mwaso na po mwaso na yeba ke na biki mbala moko. Nine salame kati na zota mwaso wana po a comprendre te na sili kobika. Nine moni sama kati na mwasi wana po aya komibwaka na makona Yesu po ezalaki passé po ba découvrir que eza ye muta simbi to ye muto abiki. Yango ndeko na ngai tango Yesu asalela kabiso bikamwa na ye to ba ko témoigner gloire na ye. Te ba ko témoigner ka puissance na ye. Te ba ko témoigner ke Nzambe wana asaleli ngai. Parce que balobi foule ezalaki munene. Na kati na foule wana Yesu alobi quelqu'un m'a touché. Pierre alobi e ana bato ebele ba entouré yo esikoyo. Ndeni tokoyeba nani asimbio pona Pierre pona ye azaki kozwa makambo ya bonzambe na mosuni. Mais Yesu Masia ndeko na nga saka makambo ya molimo. Yesu toko témoigner alobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alo Yesu Masia tondimela a traita kabiso na kati na milimo. Na kati na mosonite ndeko na nga. Po Pierre amonaki foule eko tindika Yesu gauche et droite. Mais Yesu amonaki yana puissance moko ebimi kati na ye. Pe mama wana po batebele pe basimbaki Yesu Masia. Babande ko simbe gauche et droite. Mais tango Yesu Masia salela kabiso bikamwa. Teba ko confesser gloire na ye. Teba ko témoigner puissance na ye. Teba ko lakise tazali na bomoye. Teba ko talisa bonzambe na ye ndeko nanga. Mamo pa koke ko batama. Mamo pa koke ko kima. Po koke ko banga. Bata mokili bakoyeba ke na bela kamalado. Na koke ko bimate. Na koke ko zala musika na Yesu. Me mama na lobite. Na yoke loko moko ebimi kati nanga. Na moni changement na nzoto nanga. Na moni bikamwa na nzoto nanga. Po balobi na moma wana.
eza na eloko esalamaki kati na nzoto ya mama wana parce que ebele basimbaki ye mpe balobi ni mama na ekomibwaka na makolo na Yesu. Amibwa mpo nini? Amonaki changement na bomoi na ye, amonaki lobiko na bomoi na ye, amonaki mabe moko ekangama na ye na nzoto, mabe wana elimwe. Ayokaki bomoto na ye. Ndeko nanga yo koloba na musuni pete mama na molimo azalaki mama azangi kimia, azalaki mama azanga kesengo, azalaka mama azaka kolela tongo midi pokwa, azalaka mama oyo ayebaka bisika kokende te. Tango asimbi Yesu Masiya ayokaki puissance moko ekoti na bomoi na ye, ememeli e bomoi, ememeli e lobiko, ememeli esengo, ememeli ekimia. Pe tango ba eko découvrir Yesu Masiya toba eza na nguya moko ebimi kati nanga, ndeni mama na yebake nguya wana ezali ye. Tambo ezalaki bato ebele bisika wana po mama na sosola ete nazalaki mutakopola nazwi bomoi kati nanga, nazalaki mutakokufa nazwi lobiko kati nanga, tika nakende kotémoigner gloire na Nzambe. Balobi nini? Akwei na makolo na Yesu alobi Yesu ezalinga mutu na simbi yo. Tala situation nazalaki nango. Abandi ko témoigner bon Nzambe, abandi ko témoigner bomoi na ye. Tala ndenge nazalaki, tala ndenge na nyokwamaki, tala nde bomoi na nge ezalataki kufa. Nansi bomu tangu na simbi yo na yoke eloko moko ekoti kati nanga, mbala moko na santi lobiko. Yesu Masiya alobaki nini? Mwananga kende kondima na ibikisi yo. Iyo nanga ndeko nanga kondima na biso esimbami wapi? Toko yoka kaba mateya, toko kenda kama ngomba, toalina ba problème moko oyo toko zwaka solution te. Yana ba mikakatano o ezali kotungisa biso butu moi, ezana bitumbo esili kotelema butu moi, toko eba lolenge ya kolonga yango te. Ndeko nanga simba Yesu Masiya koluka yata na elongi te, simba ye kaka na tana songe elamba, simba Yesu Masiya na songe elamba. Liboso simba ye luka mabebi makati na yo. Mamana atikaki mabe nyonso, ayaki na bakisi na ete, ayaki na eloko moko te, amimemaki ye mobimba lobi na simba kasonge elamba na ye. Suna kobika atiaki likia na ye asuka. Ndeko nanga na lobi Yesu Masiya alinga asalelaka biso na bepreve. Tango tokomaka na suka ozeba te nini na sala, ozeba te epai nini na kende, ozeba esusu te eloko nini na loba. Ya lobi oke sikona moment ndeko na ko renoncer te, ko abandonner te, ko lâcher te. Simba kaka kondima na yo, songe elamba eza kondima na yo oyo ndimaka dès le premier jour Yesu londimela. Simba kondima na yo kotala gauche droite te. Ndeko nanga se mama na talaka gauche droite, soki mama na talaka mopanzi akoke kozwa lobiko te. Eloko koboma biso lelo toko tala gauche droite te likambo likambo na omona boy likambo. Ndeko nanga tanto talaka gauche droite epai to limitaka gloire na Nzambe. Tango yoza kotala baninga epai to ko limite gloire na Nzambe. Yoka mungongo na Nzambe, yoka o Nzambe alobela yo, tala o Nzambe amonisa yo. Ndeko nanga yango siko simba Yesu Masiya. Yesu Masiya ndeko nanga na oyo apesa yo promesse. Mwasi oyo ayokaki kaka sango, ye mutu azalaki empire na mabe na ye nyonso, ayaki kaka simbi pe atatolaki lobiko. Ndeko nanga luka obenda nguya na Nzambe na bomoi na yo, ekata ba chaîne, ekata basinga, libéré et restauré. Ndeko nanga le restaurateur aza na bomoi oyo azongisaka nyonso bayiba, oyo azongisaka nyonso babebisa, oyo azongisaka nyonso bazwaka, oyo apesaka ome mokili ezali sukozela eloko te. Il est vivant. Mwasi oyo po ya kosimba elamba Yesu Masiya toyebi te soki ezwaki journée mobimba. Liloba eza koboma biso un jour eza lokola mille eza lokola un jour. Alors mwasi oyo ndeko nanga toyebi te ti abima na mboka ya zalaka, toyebi te soki alalaka combien de jours na nzela. Ti aya kokoma afofile na mbindo na ye, ti aya koma na niveau simba Yesu Masiya, toyebi te.
ndeko nanga kotala tante luka osimba kosimba Yesu Masiya simba promesse apesa yo ndeko nanga nguya oya bonzambe lolenge Yesu Masiya alobaki eza na nguya moko ebimi kati nanga ndeko nanga aspire nguya nzambe wana kati na bomoi na yo benda yango ndeko nanga ekokangole kopesa bomoi lobiko tikete nzambe na lola pambola bino mokokisi na bilaka oya pesaka bomoi pe lobiko nakoke koloba mingi ndeko nanga me nzambo apesaka sagesse intelligence ayeba ko interpeller bino nini mama Josiane ayengaki koloba ndeko nanga ko renoncer te mwaso soki abangaki foule mwaso soki azongaki nsima soki mwaso abangaki akoke kozwa lobiko te balobaka tozotalaka nsima te tokokoma bamungwa totala liboso tala promesse nzambe apesa yo tala maloba nzambe alobela yo tala maloba nzambe ntango yo ndimelaka ye ntango yo oyebaka ye ntango yo olobaki te Yesu Masiya natiki nyonso na ye epai na yo oyo alobaka na yo yango nde kosimba ye ndeko nanga mpe simba ye kotala tante kotala ba gauche droite te kotala ba distraction mokili te me yo luka osimba ye tango kosimba ndeko nanga tango yane kokita kati na yo ezali kominye kopesama ekokweyisa mabe nyonso mpe bonzambe nde kolata yo tikete nzambe na lola pambola bino mokokisi na bilaka na se oyo apesaka nyonso akokisa baposa mitema na bino. On est toujours ensemble. Merci beaucoup.